Voilà, mesdames et messieurs, amis téléspectateurs, bienvenue dans cette belle et grande émission par excellence, Mbonda Ekolo, magazine d'actualité. Oui, c'est la cagnoso, il y a coupé Sabino, information sur et à temps réel. Nabi qui est vraiment partout, mais ça qu'on a biso, la confiance pour payer Sarabiso, la fidélité. C'est parce que tout ça, la retour, mais même information, moi, solo, pour que ça, la qualité, moi, je pire professionnel. En étant journaliste, tu sais, pour informer, pour aussi former les sous-bandés qui belé. Un journaliste, il faut aller bas, pour garder éthique naé. Pour la déontologie au salaire la moussala. Journaliste, azaragati pour le combat avec les autorités en Mboka. Bon, autorité baza établie, bazali wana bazala besoin de soutien à biso presse. Parce que biso tambolaka partout, il y a comme une investigation comme on a estika oli sur mon comité. Puis comme la mokonzi information et qu'on permettre à remédier estika les coma pour na estengo ya congolais. Et ça la passe comme on a bandé comme journaliste au vandi na chaîne topé la plateau na la télévision comment on attaquer ba autorité baza établie. Et ça malamu. Tout ça besoin comme on beaucoup mestre comme administrateur ya wenze. Si on dit qui journaliste estime à société, tika musala média. On est censé accompagner bango et non détruire bango. Ceux qui m'ont connu ça la mabe, zala ba preuve eux autres qui m'ont connu ça la mabe, au bimisi yango pe au reprocher mon konzi parce que yo muto chacun des sika on a té. Ba koto sa ba konzi et rozala SNOMI pour le coup ya République démocratique du Congo. Journal de notre Robert Masola au étali beaucoup plus sur le Dakar commune à Massina d'abord parce que mon école sera magazine et ça comme investigation. Et ça va commune misusu entre autres l'autre bête basula commune Massina, ba groupe de misusu comme ko vanda na CNZT tout autour il y a vers Moga Masanga. Na habité sur za loto côté de la bière normale. Kaka pona ko luka ko nuire personnalité ya mokonzi. Peu ko compta jusqu'à tel pour ko compta ba vie privée ya mutu. Au lieu et place ya ko luka qu'on peut savoir idée, qu'on crée une initiative, qu'on réfléchit ensemble pour le développement ya commune Nabino, mais bien pour vendre kaka pour nakoluka conduire mokonzi pour ça la pétition. Une goutte d'eau dans l'océan. Tout changer ba comportement, tout le cas beaucoup plus développement, tout le cas beaucoup plus neni to yiko bongisa. Commune Nabiso Yamasina. Si c'est plateau, je suis avec mon ami John Mbambi Inanga Ozali Moko Yabana Masina. La Libye qui est Moko Yabana Masina. Donc moi la Masina est solo. Parce que lorsque tu as la population Masina, population comme ça banani. Mon Dieu, ça dit tout le monde Moko population Bana Masina tout sur la note basi réellement qui na makamu eux que Masina pour le kababa B, asa di nombre ou asa di nombre T. Moi Mboka de John. Bonne santé. Ah. Merci beaucoup. Santé za kanyo zomona. Heureusement bino ba journaliste so bobengi batu. Toza censé akoya. Pour ceux qui toyete eza mobulu pour moyer population et information ezati. Alors on a outre na hôpital mais comme journaliste à Bengi, je suis censé akoya. Vous êtes convalescent. Dans un convalescent. Ah, en tout cas ça va payer ça force guérison au se rétablir vraiment malade. Même na bana masina. O bazabe malade. Zamba pesa ba onenga osali pananga. Et ça la m'a pour la bataille moussous. Pour ça, je peux mener ce qu'il y a. Ça la pesa boye. Parce que ça, ils sont solo en anayo. Ils ont la caméra. Ils ont la caméra. J'espère que vous avez comment maquiller les cas. Dans les réseaux sociaux. Dans les réseaux sociaux, il y a tout mais dans ma groupe, moi, tout le monde est Massina. Entre autres, il y a grand Massina. Parce que tout ça, presse, il faut que la vérité soit tout droit, tout tirobit. Mais Massina, les a mouné, les a structuré. Belé. Kaka kupa tout le monde ba vandi pour na koluka ko détruire personnalité à bourgmestre Chiko Katumba Joseph on a tout le monde vraiment une personne très forte sur le terrain, une personne au sala vraiment c'est le vice chef de l'état, une personne au bunda pour na intérêt à Massina mais bon ba vandi pour na luka ko détruire yo ba lobi ke bio ba Massina pe di nombre pe na yo lokola bozana kati pour na koluka ko détruire personnalité à bourgmestre na bino. Est-ce que tala ma commande ça ma lecture d'une euro ça là réellement que si on a dit nombre tout on a dit nombre été mais c'est les journalistes tous ça ba intellectuel bisonios balo barate que roko tambata maboma mi balé ceux qui ba roko tambola nzela moroté
biso nyonso toza bana masina nga na botami na masina bakati mutolo na nga na masina je connais très bien masina mais nazo kamwa ba caractère mususu o ezobima nazali na mbeto hôpital nazo mona ba image na kati ya grand masina je ne sais pas na posa na question na nga moko na lobi na kati ya masina ba autorité ba bima ebele comment ba toazo ya kaka kobebisaka soki lelo ba kulu nezo bota na masina eza pona banani pona ba songi ya masina on n'a pas besoin que na kati ya masina ba songi bazala na loba ngo clair et net o aza songi na masina yeba ke arotika masina. Les gens parlent de notables. Quel de notables, papa? À l'époque, tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit municipal, on avait ton amandé, ton ami, au Kabila le père, après ça, donc, ça, les locaux, on a des blocs au Moro, Oyo, Bissoba la Massina, tout mec à développer net municipal, c'est pas dire beaucoup, mais c'est même dans l'hôtel de la Bisso, pour te tomber sa municipal. Ils ont beaucoup, mais c'est peut-être ailleurs, les bossons d'Akunanga, pour le moins la salité. Dans ce côté-là, été. Mais je suis en train de parler en tant que moi dans ma sina. Toti Kabilobela. Mais c'est les journalistes. Binonembo Panzara Sango. Toti Kabilobela. Je ne sais pas. Dans votre groupe aussi, en tant que des journalistes, comment vous porter parole? Je voulais un peu se poser des questions là. Pour la monnaie, image, un certain journaliste, je ne le connais même pas. Dans ma sina, la peu comme on a été, la tira peu a été. Je ne le connais même pas. C'est Ribana, Bana Poilé, Bana Italien, des autres, Bana Kobima. Mais comment il est en tant que journaliste, il commence à dire n'importe quoi. Les journalistes ont la déontologie. N'habitez Moussala Nabino, ceux qui disent yebi, bah vieux pas Kaikombe, bah vieux Njoliba, au bazala qui vraiment au sentir, à opérer cette définition. Il y a journalisme, à opérer cette définition. Il y a entre théâtre et cinéma. Quand les gens parlent de cinéma, cinéma zanini, théâtre zanini. Parce que bazaki ba journaliste o ba tangi biloko wana mais lelo ba journaliste ba komi ba porter parole ya ba tout songolo pakala pour azwa moi 10 francs azwa 20 francs oko dire oko finga bourgmestre. Qu'est-ce que les bourgmestres a fait? Mais ba de komi bazo ko akiser moi mboka shiruka tumbake aza incompétence sur le terrain akitaka na ba terrain te que aza vraiment ko produire bonheur te na kati ya kobi na masina il est moi la analyse ni ko sala siko. Quand les gens parlent d'incompétence, après tout, nous sommes des intellectuels, après tout. Il faut qu'il y ait une différence entre incompétence. Les compétences, c'est quelqu'un qui ne marche pas. Mais c'est ça que je suis en train de vous dire. Maintenant, ça va toujours climatiser. Climatiser en haut. Ils ont un ndakunaye. Commune, ils ont un ndakunaye. Ils ont un beaucoup mais c'était. C'est un tiki ndakunaye. Aïe na commune. C'est qu'il est venu travailler. Ils sont incompétents. Les compétences, c'est quelqu'un oyo asala ke lokote. Muto oyo asala ke lokote avanda esika moko. Bazole ça y est. Depuis bon mboka Shiro Katumba comme lelo bourgmestre. Est-ce que vous tanga suivre vraiment d'autres avancées au moins que ça positif à apporter la kata commune la Massina? Oui, apporter moi belé hein, le coton abe na boyi entre autres. Te tanga tabi balé numéro tabi balé vous savez. Mais yango na lobi na boyi. La caméra ngwala. Na boyi que bana Massina. Nabonanga nandima fardo oyo kena monate beaucoup mais c'est tozaki na ba moto ba tricycle o ezaki na kati ya commune wana biso moko bana masina tozo lela bato sala musala mais bazo souffrir ezalaka mi balé pour la décharge ezalaka kaka mi balé o to seka buta tikaka o ya tikaka ezalaka kaka mi balé ceux qui tembe bato sala musala ba débat. Et monsieur là débat. Oui, je connais le cordon débat. Bangonde baneko ça. Bazolela. Mais depuis beaucoup mais ça commune na masina yé, lokuta mabe na boyi fardo. Na boyi na ngako lo lokuta pour et permettre on a sepelis. Nazo sepelis ça na beaucoup mais c'était. Mais nazo lo baké to commune nango plus de 5 ou 6. Donc c'est qu'il y a des avancées. Na je sais belé. Na ba commune au rétrocesseuse à la raté. Commune le parce que rétrocession ça dit comme gouvernement provincial jusqu'à là en tout cas tu es qui a tout cas ça sans délai vous là rétrocession de mal société mais au four et au moulin dis-moi au bunda pour le cas développement Massina na soit information pour na pesa yo mais c'est les journalistes na commune na biso Massina ba travailleurs ba na commune Massina ba ça ba transporter
mais ça la ranga sengo ta on a yo kaka bazwaka transport nela mituna ki antake mona masina na lobi ba travailler ba yaka musala bazwaka transporter mais le loi comme ko zo transport c'est que beaucoup mais ça za mutu obetela maboko aza mutu aza na souci ya mutu nyeso ngai moko na kena ko kuluka ye bona bana K15 parce que nga moko na za mwana ya K15 très bien na kena ko luka ye to koma wana ayamba biso a déplacer na bureau to kenda tina fula yamfu na ngomba wana ya fula avec objectif j'espère oui to ki ko mona e poto lakisa ye tala fula yamfu oyo moya ko sala musala ezate o ko soutenir biso ndenge nini et azalaki alobi avant na répondre bino to kita ngai moko na terrain na mona fula yamfu ango na mona eloko nini ezo senga poto sala tango kitaki na fula yamfu musale salamaki ka 15 tozo ki pe moins sengo quelque chose ba mbula oyo soki lelo hôtel de ville bande ko financer commune mais lelo toza bongo te peut-être masina toza boyeta to boyi biso bana masina tozo boya mesele donc intox c'est tout ya mabe contre beaucoup mestre mabe wana ezo uta na kati ya clique ya bato bato ba vandi kaka pona composer ba mabe mais ces gens là tozo bango clair et net na biso ba sportif ya changu tolobi clair et net cc ceux qui bozala ka bokina récupérer ba mbongo quelque part biso to mona ngoti to boyi na biso ki songi po ki songi na bino ndeke bundisa bana masina Chiko Katumbi azawana loboko akofungwama po ngamo na kutana na ye ngamo na zala na ye ngamo kutu na accompagner ye tina kota chwenge tokenda na ndima pena jour wala pena tika makamna osala na ke nokutala ndenge nini bukumesa zo sala bilo ni azo ake nokusala kuna pe to koma na kata chwenge tango ba région salama ki na niveau ya appela wana nana zala ikuna se bukumesa kitaki mo bukumesa tuboso ba lobi ki atambola kata bimarate ayebi terrain te makita quand même akitaki pe bimisi okena ye mutaki ali azuba jeune ayebi si bango bokota bobimisa mama wana oyo azana kati ya ndako wana libulu ma etondi yemoko akoti alongola gumbi abimi bureau na ye akoti et après biloko wana oyo salamaki a commis lettre atindi na autorité parce que ye pas na autorité liboso na ye akosa likambu te pour na sentiment na ye non eza pouvoir pesa ba juridiction oyo l'état pesa ka bango po basala baza mibeko oyo ekomami alors akomaki lettre atindi lettre to mona ki on a kati ya commune masina awa to moni ba yo ko pesa don ya ba mousse ya bato ba dindaki c'était pour qui ils avaient beaucoup ba démarche à beaucoup mais très bien voilà merci beaucoup de ça mon mboka mbambi nanga John to beta masona o etali commune masina c'est parce que nous avons constaté il y a vraiment ba makele de côté à trop na ba n'importe qui ba n'importe quoi mais ça moi je peux dire ceci balobi autorité toute autorité vient de Dieu lelo commune masina na sali constat ba kozinyo so babima la commune masina bobundisaka bango parmi ma commune mingi ozaka ville province à Kinshasa commune Masina a bénéficié chance ya ba autorité ebele besoin d'abord mwana mboka Chibalabala vice-président assemblée provinciale besoin Jean Goyivuzi azaka ministre ya économie financière ya ville province à Kinshasa besoin ba député ya ndenge na ndenge besoin ba Flavien Kui mais bango nyonso baza toujours combattre kaka na bana ya Masina est-ce que Masina ezaka envoûté ou est-ce vraiment nini pe groupe de gens moko ka boye kaka bande ko langa bo sangana pour combattre ba kozi wana pourquoi boluka ka nini le autre dans la 18 à 21e siècle auto senga mutu il faut obema apport moko be ko bema développement la pesika o vandi tant que ba kambo insécurité premier agent renseignement au tema kambo sécurité et ça d'abord yom de congolais esika o zwami parce que moyibi Kuluna avant de la tête, avant de la felote, avant de la sebalete, avant de la sela ndako oyolanga to bimaka. Nini oyo ko empêcher pour le dénoncer bango tandis que ma service sinon tout à l'état ezali zinga la bino. Boto mo mabana na bino ba kuluna bino moko.
bozo mama bana do mibi bino moko bino moko bozo ka bosoto o za ka le pango na bino bozo moko na ba venir na bino bino moko bozo timola ka ba bele na ba venir na bino mais le bitan ba érosion comme koya bosoto toni environnement comme pollué oh l'état tendanga likam oh bugube ça dit incompétent mi tout la ba nini oyo sala ka pona ko luka ko ambeli esika yo vandaka na makama misala ya mabe na makama misala ya bakuluna na makama misala ki moyibi na makama misala oyo tali ko bebisa environnement Congolais, bana masina, boye bake, à part masina, vous avez commis le soutien. Bon, on a un complexe d'infériorité, qu'on loue la lemba, qu'on loue la gombe, qu'on loue la yolo, qu'on loue la matete. L'inga ba loue la masina, n'est que loue la rabisika, va commis le soutien. À partir à comportement la bino. Ingir, et comme elle est facile. T'as pas dit qu'on a masina. Ingir, et comme facile. Oublions que ingir, et qu'on continue quand même la prison. Là, on fait un moutou, moutabero touché, bon mamoto. Chanase, bazo chanase, il faut bakaka. Tout ça, un moment où il faut que moment où c'est que la métier pour permettre que osa utile la société. Bon, si vous côté ma distraction, man de comment vous pouvez magabino, peut-être ça la bon la distraction là, bon c'est basé, bon c'est focalisé dans le lukako. Milenge le problème na 40 ans na yo, na 35 ans na yo, na 50 ans na yo, osa la responsable. Avant de continuer dans la mboka, Mbabi nanga John tout d'abord niveau régime balancé sur élément o ya moi la mboka. Jonathan Sang Bazali champion de la Italie sociale à la République démocratique du Congo et on réveille sa précise ces plateaux. C'est parti la régie. Ndeko ya Congo, papa, maman, élégué. Tango esi ebelemi yo moto oyo ozali kolala la pongi lamukapo o mon ami sala kitoko fondation Jonathan Sangu azako sala à travers ba service na ebele oyo ezana kati ya fondation yeba ke na fondation Jonathan Sangu à travers FJS devise na 500 francs ya pamba par jour et kosala ke na suka mvula yona libota na yo mobimba bolia bomela pebo fete kitoko tala ba oyo ba pesaka confiance na fondation Jonathan Sangu ba fete kitoko vula oyo euti kosila nde biso ba mama to sepela ki to sadere na kati to komi ko pesa la mbongo chaque jour nde moto na moto ndenge ya sepela ko pesa avantage nange ezali parce que na musala nanga ezo sala mo makambo ebele mutu omona kake biloko eza mibale misatu na mesa biloko mukebo eme na sima nango makambo ebombama ya mwami réunion oyo ya fondation pona mona baninga nde bakotaki basali bazwi biloko ya ngai pe na bakinga pe fona meka na pe na kote yango na koti nde namoni ekende bien ebongo na cadre ya ba formation wana kutu lala na yo pongi ya babebe po ba formation eza ebele lokola make-up na misala ya ndenge na ndenge na oyo etali kozwa mosolo pona yo moto ya mombongo ndimela ngai ke soki kaka okoti kuna nyonso ekozala. Je vous informe que soki yo telemite mususu azate biso nde to bana ya Congo yo nanga tokosala ke tozala bien. Tangu tolobaki na projet FJS devise kuna tolobaki bongisa bonane ya bana pona yo mutu ya tembe yaka le 24 décembre ya même année otozali yaka yo moko omona bimona meso ekosala yo bien pona kozwa bango ndimela ngai ndeko ya Congo benga bango kaka na ba numéro oyo pe bakoyamba yo avec impact pe na idéologie na fondation Jonathan Sangu pona nyonso ya social yeba ke oza mobimba fondation Jonathan Sangu yonde mosungi ya peuple congolais fondation Jonathan Sangu congolais andimi yo avec impact na idéologie yeba ke misala na yo emonani de retour sur ce plateau exceptionnel ya Monda Ekolo magazine d'actualité si koto sur niveau régie abandé ce élément ya les grands chefs coutumiers Ibrahim Cham Sazali pour ko sunga mutu surtout à un problème moko était le la santé problème de spiritualité était le misala en tout cas ce qui est pas naé c'est possible dans zela ya ba on sait très bien après ce solution tous éléments on réveille ça pour continuer moi mboka mami inanga John moi na masine ya tango c'est parti la régie. Mbote na bino baye bomesana kolanda ngai pe na baye oyo bazwi libaku ya kolanda ngai pona mbala ya sika eza ngai le coutumier suprême le coutumier de la nation Mala Ibrahim Shams autrement dit Baplan na yo kopesa bino merci
baye oyo bapesaka ngai confiance pe na ye kolendisa baye oyo nanu bazwi libaku ya kokutana na ngai te to koya koluka ngai te. Na yango nasengi na bino nyonso boza na baproblème oyo etali ya spiritualité. Boya na bokasite ya bakoko na ngai boko témoigner lolenge kaka baninga mususu bazoyeba ko témoigner. Alors na bokasi ya bakoko na biso oyo tobengi na pouvoir ancestral. Nde tozoyeba kosungela ngo lokola ba problème oyo tobengi retour d'aversion. Retour d'aversion bisika oyo kimia ezalité entre mwasi na mobali. Ezala mwasi aboyi mobali to mobali aboyi mwasi ne tozoyeba kosangisa yango. Na o babengi na kati ya problème financier. Na kati ya problème financier bay o bazo entreprendre ba entrepreneur ne tozoyeba kosunga bango comment est-ce que bayeba ko avancer na ba faire na bango. Alors tozo pesa pouvoir, il y a domination, il y a réussite, il y a succès. Il y a art nyonso aux la musicien, aux la côté à théâtre, cinéma, aux la joueur, tous ba kotombo la mutu na ndenge oyoye alingeli. Tozali koyamba mikolo nyonso. Pona bino bae bozwi libaku ya kolanda nga yamba la sika. Numéro nanga eza affiché wana. Une fois au contacter nga appel WhatsApp ou normal okoyeba kozwa nga bisika oyo nga nazali. Très bien. Toujours peut-être comme cela, on est allé commis la massine, la bande de commerce, la groupe, pour le nuire ma responsabilité, on va beaucoup plus de en autorité à la CMO, tu peux ça chance, autorité à la CMO, parce que tant chef de l'État a tiré mon colo, tu peux naïe, c'est qu'il y a biso accompagné, tu accompagné ma cause de la biso. Moi, l'amboka, je ne sais pas naïo. Quand tu as la commis la massine, est-ce qu'on peut dire réellement commis la massine déjà une forme de développement? Oui, on a besoin de forme de développement. Na ba facteur ni nous la machine ça développer. Na ba facteur moins belé. Parce que na machine na biso premièrement tozaki na mo ba salité zalaki. Pa makambo belé pe ezalaki na kata machine. Parce que tozaki na bourgmestre na biso tout ça au passage qui musala. Parce que je me souviens encore le bourgmestre tout ça, je le salue même en passant. Après ça ka na niveau m'appelle ya rail. Et comment qui au kangi mwana kuluna contre la loi, je crois pas tout ça mettre avocat comme ça va ordre bongo. Mais ezaki loko oyo biso tozaki informé bana masina. Mais tout le monde qui a ngopé ezalaki pe bien. Même ezaki oui, et pourtant qui peut bien parce que moi qui m'y a fait kotaki. Quel que soit que ça mabe, ya ko boma mutu, mais tout le monde qui a ngopé moko et comment qui peut bien pour ça nini, ya ko chaper batu kimia. Ko chapa mama pe. Oui, ko chaper mama pe kimia ba ma wenzi ba mama ba teka. Yo wasi kuna sala rani. Azomona maman azoteka nguba, azoteka moi maman pané quelque part, akoya sali des ordres pour maman na kima, ayiba mbongo wana. Siko maman na tango yo yibi mbongo na ye. Au rendre support. Au rendre ye pas si les autres, au rendre pauvre. Yo aussi kulu nezani. Mais le OS que ça va mécanisme pour créer pour le combattre la sécurité na ba kuluna. Oui, na masina ndenge za wana ba mettre tout à masina. Ba ça déjà prêt na makambo nyonso pour na osisa Massina, Kuluna Massina wana. La police peut accompagner bino normalement? Oui, la police, mais la police est là wana. Omoni eloko moko bato balinga condamner trop la police dans quel sens? Tant on pousse ni pembeni à la police. D'abord, oyena orgueil, oyoko senga pour la police kende ko aider. Na ba désordre o esalami pour. Musala comme il faut. Voilà. Mais yo oyena orgueil. Aminene. Bino ba policier bo fandi boye. Batu kuna bazo bunda yebisa ngai. Ou pèse information ou bien on lekisi kaka. Pour considérer en hauteur. Il faut y informer la police normalement qui no bo vandi awa, mo pas vite tel kuna, mo boule zali pour c'est pas même zambete. C'est ça. Non, parce que c'est population d'abord azali premier agent renseignement population. Mais est-ce que le niveau soit réalisé beaucoup mestre? Est-ce que ça va vraiment tant que sur le service de la sécurité pour le comme émergence moi sécurité la carte commune masina? Ngana yoka programme pe na assistant na réunion moko. Très bien. Ngana assistant na. Nous avons besoin de poste, vous avez moi na masina. Oui, nous avons masina. On doit créer une initiative. Na ya na koma. Na ya na koma. Baboya te na kota na bike na za mwana masina pour na assister na yoka est-ce que sécurité en haut ya masina. Est-ce que sécurité
ya machine ezoleka ndenge nini le bourgmestre na kati ya réunion ya sécurité na assista ba kodanga na assista na yoka ndenge azoloba clair et net alobi ngai na bino to reformer krik moko soki to lingani bana wana bakolekela biso te baza bana o bino boboti baza bana o biso pe to sanini to boti yango balobaka mwasi atongaka mboka te pona nini ba mama bapuya kaka poso bakangi mwana mama ye akomolela lela abandi kolela na sima kolela wana azobosana ke lobi nango mabe ezali bourgmestre sala ba réunion wana ebele akita na délégation. Moi j'ai même des images dans Ope Sabino ngana kina o akina na groupe mobimba ya la police o ya commune Masina abengi quartier 3 abengi boy ba ya tozo ba kuluna o na kulumba 5h du matin na yoki je crois que nous avons information à travers bino ba journaliste et que ba famille moko na kulumba ba lalité bourgmestre à Telema 5h du matin à Kinda. Na wika bourgmestre to Kinda bisonios. Après ça fait numéro na vraiment numéro ouvert. Numéro n'est pas les bol, et ça partout dans zanango. Que quand il y a problème quelque part ba bengi payer, voilà. Air nion soro benga ya oyambayo. Wana côté liété, mutabat. Azabe na mabena. Mais pourquoi bande mo ba fali ka groupe mo ba luka ba nuire que soit disant qu'il y a ça comme salate, il y a azali wana assiste même communauté, donc elle a pongi na commune zo ronfler ka commune. Pourquoi bande ko ba vanda, o de ba luka ba même ba luka ba ça la lecture ba réfléchir ko luka malamu ya commune mais zo luka ko nuire beaucoup mais c'est peu et bande la ba autorité pourquoi jusqu'où ba lobi mutamayele ava agir à salani a poussa na ranano ayeba mais bino zo poussa na te po boyeba likambo mais bozo loba o sengi boloba ngala zo kamwa pour vous informer mais bana Masina il y a combien des associations na Masina wana ba club combien za na Masina nabi ya Masina bomoko ya za na grand Masina bazo créer ba désordre mikolo eza na ko même mata ba 8 9 ko yeba mais le ministre peut tous les autres ba groupe WhatsApp ba groupe WhatsApp ministre ya jeunesse azali ministre ya information Marc Kilali Kombe oza ministre information professionnelle formation professionnelle oui mais vous ya biloko na bibo ya biloko non ya za wana pour la formation non ceux qui besoin na groupe na bino besoin d'association na bino moko boye bona besoin de former mais c'est ça le on a regardé beaucoup plus c'est moi là toi qui est ba makanisi eux ko luka comme ba formation qui ko luka makanisi eux luka ko kaboli saka batu est-ce que vraiment ba ndeko na biso ba zakata ba asbela na Masina parce que il y a pas beaucoup mais c'est exemple prenez exemple la habité sur Petro Rolanda parce que pas beaucoup mais c'est bien moi les calcimo voilà tu y pas beaucoup mais pour tout ça peut-être na moi projet moko boye tout ça besoin beaucoup mais c'est tout étudiant ensemble tout ça qui faisabilité pour ça pour tout le cateau matérialisé c'est pas ça là déjà ba jeunesse à Masina mais je suis ça là déjà oui mais je te dis jeunesse à Masina le président jeunesse à Masina moi je le connais Aya azui contrat na niveau Brazzaville pour la formation bazangi ozalaki moyen de déplacement na bango mais to vandi ensemble comme ngapi naza parmi ba jeune ya katia Masina to vandi to bi non to betela bourgmestre porte pour assister biso mais le kuta mabe mutabatu abimisa enveloppe apesa to kena na beach ngobila je mets mon passeport je peux vous montrer na voyageur na kebi na ke Brazza to kena groupe ya batu to kena pour la formation. Autre porta qui kuna, autre qui nango. Aujourd'hui, moi je suis en train de faire du meilleur même. Je vous dis, moi je suis encore trop jeune. Je crois mais c'est les journalistes. Yo yambanga, naza malade mais je suis verquilé. Très bien. Naza na mutu kananga. Nana voiture nanga to tambo nango. Nous autres préparés à venir. Naza na mwasi nanga na ndaku, naza na bana nanga na ndaku, naza na libota nanga na ndaku. Na lingi ko chabi yoka te. Oyo grand Masina soki banani mususu mon frère conseil na repesa bana Masina mais bango pe ba postuler ka nande ko journaliste azo alobaki na ye coordinateur ka Masina ba postuler ba ba député provincial mais ko postuler za magamu ya Nzambe mais c'est aussi réellement que ba parce luka ba conflit est-ce que muto bonga postuler est-ce que vraiment vous avez chance de payer ko le plus pour avant ça un bon pasteur libanda faut pas un bon pasteur nda kuna yo voilà maintenant tout le monde que bango li nda ko sika bazali ba désordre tout ça est-ce qu'on peut croire réellement qu'il va quoi apporter bonheur mon kata ko mais va apporter ndeni monsieur les journalistes va apporter le nini ba lobi ce que ozali
mutu mabe yebaka ke makamno nyonso pe kesala mabe so yo tala bango soko lingi bango yoka na biso tala bango dalingi so yo solo la bala masina opesa initiative ni obala masina bakoki ko adopter pour le koluka ke masina lobi ezala masina moko o ke même bana bandal ba envier yango o bana matete ba lula masina initiative ni obala le masina bakoki ko ko emboîter le ba pas bakoki ko emboîter initiative ni bakoki ko adopter bana masina oye bana masina oye bana masina oye toyebi ke biso bana masina tozali ba voyouté et loko ngai en tant que ndeko na bino mwana masina o ba kati mutolo na ngai na masina na lingina porter un plus na ba vie na biso nyonso ndeko kocha koyoka biyoka yokate ndengo za wana nzamba pesio ba don ebele nzamba pesio te kaka pozala politicien nzamba akrela na mokilo te pozala soki kuluna nzamba kela ote poza muta désordre ou beza muta kolela lela air nyonso non ba makambo eze belé ya kosala oyo kosala yo ozala mutu munene eloko zo sala ke ozala mutu munene te à cause ya distraction oyo groupe ya batwana bazo mema alors bana masina to telema ba sportif bangolo ba telemi biso nyonso to telema o nyonso akotia songi na masina to telemela ye mibeko bimi na l'état elobi clair et net ozoleka na balabala obwaki chassis obwaki eloko yeba kebelema baza na sima les mêmes choses oyo na ba sportif ya changu toza na sima pe na sima ya ba forum oyo bukumesa commune ya masina azo organizaka to yaka bana masina to yoka to mema un plus pour permettre to telemisa masina mutako sayoti ba ministre bazali soko moni ko za na projet et que projet wana esimbate yaka na JM ezali asbel nanga très bien oyo na brevet c'est quoi vraiment mon ami asbel nanga ezali JM qui veut dire l'organisation sociale il y a peuple congolais. Très bien. Donc, vous avez beaucoup plus basé dans la capitale sociale. Oui. Le peuple congolais en général, mais c'est la particularité la carte. Mais nazo biso so quel coup tout ce que moni ngana za na presque ba fazer ya masina. Naza ba fazer. Tana le kana mutu kana ngai place wana na koyebisa so ki na bimi na ndako na ngai na 5000 na 10000 etika la wana. Na kaso malba muke. Quand vous regardez ce mon émission et quand on chaîne la télévision, c'est pas sur tes amis là-bas 30 minutes ou bien 35 minutes. So moni ba 4 sur la chaîne la télévision, ba chaîne auto-décalée surtout, yo courir manka kana chaîne YouTube la Monda école officielle aux intégralité. Quand Luka pour rebongisa moka to commune masina en particulier neto le ba awa, les ba diplôme ba licence au bozala ngote. Les ba diplôme ba gradué au bozala ngote. Les d'abord motema na mutu. Parce que bolingo babota makanango oyo kozala aussi ba licence na yo mozala motema ya kosalisa bande côté ozala motema ko bimisa maele oyo ekola la kelasi te po chango sur la table et permettre de développer côté quelque part ba développer masina mutu asangisa bino te soit disant que bozala ba oye ako utiliser comme ba marche pied na ye que simba machette oyo poto zo kusande kwa te pour ya ataka kibiso ko beka vi wana te jeune masina kokota la vie wana te lelo oba de kontra besoin ba fana ba gombe na ba mbiza na ba wapi ba kapal partout ba comme la besoin ba ko vivre na changu pe mingi ba zo ba vivre kota komina masina mais ba comportement oyo ba dongolo miso zo kota kati ya bino zo kimisa ba ta misika ba ko fitsanga pembe na bino OK c'est la culture et ça la mélanger o ina culture na ye o la culture na ye to même développement. Bon, ça a beaucoup plus basé dans le bas changu ba courager. Ba masina ba courager, ba lukaka là. Bon, si ka domaine ko lukala. Bon, ça ba mécanicien, bon ça ba menuisier, bon ça ba électricien, bon ça ba chauffeur, bon ça ba gestionnaire. Ya monde et ko permettre 40 ans na yo et ça la sauvegarder avec bonheur. Ba de ko o ba soit disait ba français la minoko, mais ba comment le ba paresser ba comment le ba goy. Ba so ko luka
ba bebisa ba avenir na bino bozala bango souple ole boko tra ba distraction inutile bon lukalelo oyo ko accompagner ba autorité oyo ba kozamboka ba pesi bino na kata commune na bino bon même na bango ba makalisi na bino yeba ke fulu oyo tsaka liboso le pango na bino lobi ekokoma montagne ya fulu okozanga moto kolongolelo yango yeba ke mabulu oyo timola na balabala po otonga soi disant ndako na kata le pango na yo lobi ekokréer ba érosion sika wana bira le pango to pe ndako ndeko bukala okozanga moto kosunga yo yeba ke ba mabe oyo salaka pona avenir wana ezala bo sortir comme environnement beba lobi okobela maladie okozanga moto kosunga yo to mi pesa biso to koluka propriété ba avenir na biso à travers le chef des rues ce que monique mutumo za sala misala ma belle quartier service de renseignement na ba commune ezali la police est plus proche ndako na bino pe ezali kene ko informer ba ba ke mona intel ne azara vraiment mokoto be champion ba kuluna l'État a coaché maboko pe ba ko memaye na ba service concerné pour permettre ba changer façon de vivre ta bozo ba 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 kuluna banda ko na bino bo impliquer ba cause ya ba be na mutu ya ba autorité ya bu communauté loka beaucoup moins traité parce que bino mo boyebi ba na bino bazali mais tout ça besoin ma be ole lunga masina bande ko ba grand masina bozali ya solo ba na masina mais quand on passe la bino bon même ba idée ba makanisi ya malamu ensemble bon réfléchir na autorité bourgmestre Chiko Katumba Joseph pour la luka émergence ya commune na bino masina bon tala bo bundisi ba autorité belé pe le masina a bénéficié ya malonga te mais tout oyo était ya di moins ba la masina boy baké na bo mokonde bokotunga masina mwana mboka John tomo ki vraiment na suka émission na biso le aussi faut dire un mot na bourgmestre en rapport na otezo le kana makalsini ko pesa bourgmestre pour luka que a se motiver na kosa musana ya kitoko ngai nango tala bourgmestre on a koyebisa autorité na biso pour les autorités et là on a koyebisa ezaka simple ba finga ba konzipe mais yo continuer na musala o nzamba pesi même chef de l'état ba finga ko tuer partout oui c'est pas finga même chef de l'état ba bossa la que ba finga ka mokozité mokozi le mec ba ba mokozi mais ko finga ba mokozi pour la nini congolais pour finga mokozi pour na nini alors yo continuer musala o zali ko sala na ba idée o sala ngo ya ba forum la vision za ngo surtout et ba vision o sala ngo je crois dernièrement na yo que information moko tozo baki sa quelques tissus qui sous na niveau commune sur Masina voilà au lobby que tous les parking on y a ça ko bomba mutuka na commune Masina abomba su mutuka te po commune ekoma na ba tissus po bimaka et que na kolongo la salité par-ci par-là na commune Masina bazo bunda vraiment mais nous biso de quoi ça ba idée moko ko sa na te mais pourquoi vous protéger vous quoi accompagner ma belle ça que ba toi li ko la information te ba téléphone est commis il faut qu'on la Google on la information nini on ko permettre yo o apporter quel que soit la ndaku na yo quel que soit na autorité quel que soit badine gouverneur à côté siko ya Daniel Bumba tanga côté akuti biloko allez on commence nzambe mbala moko akei alongoli poubelle alongoli région alongoli biloko nyonso il faut t'accompagner na jour moko il faut t'accompagner il faut t'accompagner il faut t'accompagner mais c'est ça lit ezara ya mboka ceux qui ba ennemi neti ba rebelle bazo bundisa Congo na biso biso moko tokiki jamais tokoko bunda lit biso moko bana mboka to bunda lit certes côté ça ba rebelle ba kota na mboka na biso il faut te bato bunga ceux qui biso moko tozo kana te mabe yiba ke rebelle à côté on soutenir kuna bakangi pour mieux régner moi j'étais à Kasumbalesa j'étais à Nazaraki na Mukambo Nazaraki na Sakania Nazaraki na Mutoshi natamboli moi ba place ebele na Congo na biso mais ozomona na yo moko lelo Lubumbashi kaka Lubumbashi 18h 19h omoni mboke komi kimia pourquoi parce que l'autorité et d'ailleurs même ceux qui la basakani là je rappelle ça la basakani on senti que non il y a du calme malgré bazar toujours vivre on peut pas Zambie mais il y a vraiment du calme oui calme sur le cas que est-ce que bon que vous bazar ba touté
Bon, ni ce que tu as ramené comme conclusion dans autre aussi dans bandeko en rapport na prestation mon mboka Chouka Tumba vous allez beaucoup mettre ça comme la Massina puis la bandeko soit faire des groupes moi ça serait parce que groupe soit des grand Massina pour le toujours combattre la autorité puis la bannière on le lote ba bana o kala la autorité belé le aussi faut passer ce conseil bandeko pour to lukato clôturer mission la caméra ta bandeko grand Massina mais on peut ça un mot pour to clôturer. Mais c'est les journalistes n'a pas d'abord merci. Puis na conseil on a zo pesa bandeko na Massina na zo répéter toujours à travers Bino Bapantisango. Très bien. Pour Sambino, information est ambulaté. Balobi Bino ne boza populaire. Exactement. Ce qui Bino la G pour information est ambula. Peut permettre information est ambula. Bande on a biso Massina, nazo répéter. Ce qu'on y besoin d'activité te au sala. Tozana déco au ezali département. Na niveau commune na biso Massina boya na déco bakotino na asbel moko bakotino quelque part pour la formation na yo okoma pe mutu okoba utile la société ozala pe utile na société okokambo lelo ozosala kaka ne fiske ebonga mais lobi nango babengi yo patron pour ça lango eza nango facile ndeko nanga mutu nyonso na mokili oyo pa koma na mbongo ezakisi. Il faut apprendre quelque chose. Il faut apprendre, il faut komi pesa kikuluna kiba désordre kimoyibi eza nango na litomba te bukumestre na biso ya commune Massina o ngana zwaka temps ya ko affronter kaye ata kutu naza na ngai na ndaku mais na kozwa téléphone nga na ko benga ye pona ebise monsieur le bourgmestre avec tout le respect que je te dois tala la niveau m'appelle à kuna et l'autre ngozoleka et na ko sala même pas une heure du temps na eu message na ye. Mais c'est ça ce que bato ko sala ngwana au moins esika mo mabeza li benga beaucoup mais papa ndeko na ngai après ça même numéro na ye abara appel c'est ça et puis là c'est pas beaucoup mais ça tout a vu pour faire quelque ça bon zala ba esprit ya ko communier ko collaborer na ba population la bino bo pesa mo ba numéro na bino facilement que soit bon les problèmes quelque part ba benga ka bino et peut-être que bino peut aussi bo pesa ba ordre ba service aux ali zinga po et lu ko accomplir o zala nécessaire pour la population. Merci à mon Mboka Chouka Tumba Joseph, c'est comme ça communier la population là yo. Mais je crois très bien que tu as le biso moto kuta na bino peut sur la bino na devant caméra pour permettre vraiment peut-être sa vision zanango pour na commune Massina c'est tout beaucoup plus commune Massina commune patriotique bande de Massina belle majorité Massina baza vraiment besoin ba mon apport na la cadre de développement puisque mandat na eza mandat moko etika histoire ne lokwa bande de biso ba les cap biso ba tika ba histoire mais côté ya Kobunda c'est toujours comme ça les Congolais ba les toujours Kobundisa ba baza comme ba autorité ba tiaka mais les misarabi sauter les compter ba bakasi pe vie to avenir sans combat et dans la forme il faut combattre la pour réellement que vous allez aimer voilà donc chuter alors mon frère dernier mot à rapport de tout ça. Oui na pesi mbote na autorité nyonso ya Massina et commencer d'abord par les bourgmestres de la commune parce que yene mutazali représentant ya chef de l'état à niveau commune ya Massina na pesi mbote na honorable Labiso Jangoui na pesi mbote na Chibalabala. Très bien. Alors na pesi mbote na autorité nyonso si tout batonzo pesa petit mbote makasi kwa Massina jubo osangana Massina vous avez député belé jubo osangana journaliste je te dis même autorité wana au moni municipal wana au moni terrain municipal sora biso bana Massina to sangani kaka na oyebisa yo ba activité rete ma Massina bo retourna question bozala ki wapi. Est-ce que l'autorité la mieux Massina moi question moi sur tout clôturer vraiment l'autorité total comme Jango vous dites total comme ya ba Chibalabala total comme député parce que belé sikala ta de tout tangité en tout cas bo chasser tous asuna moi mboka ba Jonathan nani ozali ABG ya Jonathan Wata basaka bala Massina toujours bon alors est-ce que Massina il y a tant ko sangana ya ko luka ndeni ko même émergence kata Massina ba osangana ndeni to biso ba Massina mto to bino mo kaboli saka bangola ba biso moko kaka oya ki pour la matole pas luka bo ah yeboye atali bo amoni kazana bifate na poche oyebineza wana bourgmestre afinga kiyo yepeta ko ndengo wana ba ko accompagner bourgmestre yetanga ko yoka ndengo wana ala chera nkina mutema achelo ko mona mutema ala bino pe sala bo nyonso wana baza bango iba innocent. Quand vous appelez moi 100 francs, vous appelez moi 10 francs, moi 20 francs que nous refaisons na nganda lotoko.
donc à créer Boussala na ya rotongaka pour bénéficier bana o ndeto azo bana bazo leka na ba réseaux sociaux balobelaka bana basala kani pour les tout encadrer bango. OK, le moment qu'on encadrer bango qu'on profiter bana ba avoir chance à venir le petit oyo yo c'est que là c'est avoir chance ba ça cirage na Pascal wana kisininga na salaki décourager. J'ai même des images na opesa yo au mona ta na yambaka bango na kacha Asbel na kacha Asbel na yambi bango na tolier ensemble na bango. J'ai des images na opesa ba image encourager bango na encourager ba petit baza wana boyaba nini papa na kacha Asbel tolier na bango ensemble ba deux sous moi loso ça coûte combien? Mais ça pourquoi pas yo peut so za makalisa bon mais pourquoi pas ça se fait bande ko msupe aux yeux qui ça rappelle moi ba de boncha ba makelele ko luka ko nuire ba kozi ben rappel bango bo sula pour luka pe ba initiative bango ko lisa et loko zo bo mabiso nde orgueil nde zo bo mabiso masina kinga yoyo ikamba bonga yo kinga yo nde mtezo bo. Mais c'est des choses qui sont claires net. Kinga yoyo, ndem tezo boma. Très bien. Au cannabis. Tout c'est l'émission. Merci. Voilà, ça le fini. Bande de retour sur Betamaslo au étalé vraiment commune à Massila parce que nous avons constaté il y a des gens au bazar toujours au sérénir quelque part pour le nuire ba responsabilité ba konzi bazar lango tandis que bande de ba konzi bazali wana bazar ba tâche moko très kilo pour le cas comme ma émergence tout pour le cas comme matérialiser vision chère ya Félix Tshisekedi Tshilombo bazali chef de l'état la République démocratique du Congo en tout cas senga population to accompagner bango à travers ba misala otoko la keto luka ko finga ba konzi eza malamuté et si ko le cas au embellir environnement là et si vous avez le cas au la première il y a agent renseignement il y a ça ba information moko ya renseignement aux alliés ko sala que si que ba topé ba matière ya civisme ba beaucoup plutôt vivre la pédagogie parce que la pédagogie est ko sala que mutu aeba façon ya vivre et ko sala que mutu aeba ndenge ya ko tambola lobby Congo lobby et que la meilleure ce qui biso moto ba responsabilité na bisika auto vandi ba chef de riz na kata commune masina bozala actif de manière que bo zwandenga ni na kopesa ba makanisi ba vena nous eza malamu ba to bozo mona bazali ba suspect bo pesa ba information na kata ba commune na pour permettre bourgmestre dans la service de sécurité ba sala misala o esengeli bibe ba jeune ba quartier o bi ko sala makanisa malamu to bozala la moi miso les ali o le oluka ko sala ba na kopesa ba machette pour bundaka zwa banda wana mais bon même ba INPP biso ya ba ata par la biso la centre de formation média indépendant et que permettre de me que même aussi ma caméra ba ko ça montage vidéo que bazala ba tout monde que lobby ba les 40 ans qui ba perdre qui ba vivre bango pour la facilité et aussi si que là c'est déjà ben il y a pas que bande ko ba parents na bango ba ça fait bande ko ba responsable et sengeli ba bénéficier bola mutume bolingo ya ba ene la bango ya quartier ça n'est fini distraire les caméras za ki misala kitoko ya mboka écrit dans ma tête zali monter père réalité ya émission auto mba ki mona mboka mambi inanga John zali moko ya bana masina to beti masolo en rapport ya ba comportement ya bande ko msusu o ba ça pour ko nuire ba responsabilité o ba konzi bazala ngo bande ko grand masina je vous rappelle encore de plus bo zala bon moko kata mino pesa o bazala bambuma ma bepe bambuma la bazali mais bo cadrer quand même ba comportement la mino pour luka beaucoup ta mo konzi bo créer ba atelier to ba conférence et ko permettre que commune masina ke liboso na ça qui faire ko yamba on de ko langa je crois prochainement aux asus souci ko pour tout la toujours na cadre asbel na o luka ça ba kamine pour tel masina. Oui ngapena spécial merci vraiment monsieur les journalistes nengo ya minga lenge ozui unité na yo. C'est ça le travail des journalistes. C'est pas dire aux porte-parole et à Batumoussous, mais aux journalistes. Parce que journaliste, normalement, à Zamuto, ou à Kotaka, sur la taille à mon numéro, à Moutentel, Tigana Bengana, Moutoyo, et Namegana retourna, Makele, Nini, Ezobima, pour me expliquer. Vraiment, merci. C'est moi qui vous remercie vraiment. Et na présence, vraiment, je salue presque tout le monde. Au nom de la Ningaï, et Zanambo Galibanda, partout. Je vous salue vraiment. Zambenabiso, à soutenir Bisoto, quand on a trop dans le sambo. Bana masina tout kangama lo sambo. Le sambo ne peut délivrer ses quotas. Merci. Les paniers circulent. Les paniers circulent encore. Les paniers circulent encore. Na bambo konde to kotonga na bambo konde to kokene liboso nzambe alola apambola commune ya Masina commune patriotique apambola bali dota Masina na obaza makalisa mabe akopesa ba makalisa malamu baba za makalisa malamu abasa bango su en plus pour Masina et kende commune moko patriotique et komema le coup peut est on a 4 République démocratique du Congo. Je vous retrouve prochainement dans un autre numéro ya Mbonda Ekolo magazine d'actualité. Je vous aime beaucoup, plus bye.